35 000 places na Roi Baudouin. Vente ya ticket nyonso oko fatekaki tokolo ba 32 000 ba 31 800 chiffre ba pesaki ya vente. Est-ce que vous êtes sérieux dans Mozoloba? Mais non, il y Bandeko, encore une fois, tu as analysé Maloba, ya ba Kofifil, ya Papa Ross. Aouti ko leka na ba réseaux sociaux et pas ya ba Tidinet, aza ko lobela nombre ba tubakotaki na concert anniversaire ya Koffi Olomide et loko lobi ya moko ya solo ezana kati na kopesa bino ba information na zana ngome boyo kananu avant kota na ba place ngai naza ko lingana kende ko toucher. Bandeko, ngam tu na bino Gilman, savana kota encore une fois bambote na bino batunyo boza ko soutenir chaîne. Merci na tout ce que boza ko sala po chaîne ke ne liboso, ba j'aime na bino, ba commentaire na bino, ba abonnement na bino, encore une fois merci na nyos boza ko sala po chaîne ke ne liboso. Apasa na kopesa mbote na ngana Claude Musirikana, Mami Sadiki, Irene Mabweni, et Patricia Edouard Galay Gokasa novice bambote ebele na biso bino tout boza kotala ngai sale pardon stade Roi Baudouin ekotaka à peu près 50 000 personnes au maximum 50 000 personnes. Nombre oyo vient na biso le quadra Koraman a jujaki boko zwa ezalaki place à 35 000 personnes. Donc ezalaki modulé na capacité à 35 000 personnes. Wana makambu Papa Ross aza koloba eza vrai jusque là. Mais tango aza kokota na nombre ya ba billets vendus nde sika aza kokosa. Parce que biso nyoso tokoki kokosa mate parce que to sala ka moyen nyoso to kota totala to yoka to s'informer na ba capacité batu ba nombre de billets batu ba kotaki. Alors ngai na kopesa bino ba information kitoko parce que na sala ki nazwa ki ba renseignement na ngai na sali ba recherche mais ke ko tomber juste na makamyo so naza ko sala. Alors ndenge na oti koloba selo organisateur na presse congolaise pe le concert s'est joué devant près ezalaki joué na nini na capacité à 35 000 spectateurs affichant complet par rapport aux jaunes autorisés qui avaient été fixés à 35 000. Donc fixé à nini modulation ya salle. Alors selon la presse belge, au moins oya ba congolais ba lobi boy, selon la presse belge, la dernière heure et divers observateurs, aucun chiffre officiel n'a été communiqué par l'exploitant du stade à l'issue du spectacle. L'exploitant du stade à l'issue du spectacle. Les projections de billetterie, yoka bien sika, les projections de billetterie et les observations sur place invoquaient une influence plus modeste, estimée entre 5 et 10 000 personnes, avec une seule tribune ouverte, la tribune 3 et la scène installée au centre du terrain. Ndeko na biso azolobela capacité réduite au basalaki ya stade ya Roi Baudouin ezalaki à 35 000 places. Sika balobi la presse congolaise balobi concert s'est joué devant près de 35 000 spectateurs. Wana presse congolaise balozongi sika selon la presse belge la presse belge la dernière défense presse belge mokoza la dernière défense et divers observateurs, aucun chiffre officiel n'a été communiqué, mais côté na biso ba congolais balobi chiffre zalaki communiqué à 35 000. 35 000 baza kolobela ezan capacité oyo Koffi azwaki ezalaki capacité à 35 000 personnes. Alors nini ya Belgique balobi
aucun chiffre officiel n'a été communiqué par l'exploitant du stade. Donc, on va exploiter stade de Tolo Bakofi Olomide, batikala jamais kolobela makambu. Il y a des chiffres à l'issue spectacle. Mais la projection des billetteries, donc, tant que baké kotala, oyo tozo lobela skaba presse belge, baké kotala billetterie, et les observateurs sur place, nazolobela ba belge, observateurs ya ba belge sur place, évoquaient une influence plus modeste, estimée entre 5 000 et 10 000 personnes avec une seule tribune ouverte. La tribune 3 des alaki ya kufungwama et la scène installée au centre du terrain. Sikande konabiso Papa Rose, c'est pas parole, c'est oyo. Toyebi ke Aza Kofi Olomide. Aza porte-parole, soit communicateur à Kofi Olomide. Na communication na biso ba Congolais, on est permis ya kokosa. Na communication na biso ba Congolais, on est permis ya koloba ba erizi pour na ko faire plaisir na ba fan ya mutu. Par exemple ya Kofi Olomide. Mais tangu nini presse ya ba Belge ezwili kambu, bango bazu yango na dimension mususu. Bazo lobela entre 5 et 10 000 personnes. Si kanani nde tokopesa raison entre bango mibale. Parce que capacité zalaki il y a 35 000. Or toyebi ke Kofi atondi cité. Oyo ba Congolais bazo loba capacité batu bayaki 35 000 spectateurs. Na salle ozalaki modulé déjà na nini na nombre il y a 35 000. Cela veut dire que selon la communauté congolaise, Kofi a betaki plein. Donc sold out guichet fermé. Mais auto yoki pas ba belge na obiso to moni na télévision pour tozalaki présenté. Tozo mona Kofi azo kata gâteau ezalaki libandi pena o ndenge balobaka. Sika nazolinga na tuna ndeko na biso pas parole ya lobaki. Ce qui fallait à beti concert na ye na Stade de France à kobeta libandi ya Zidane na le bleu ce qui le blanc. Lelo ce to sali comparaison ya concert ya stade mibale wana entre ya Fali na Kofi. Nani mutu abeti libandi. Alors il ne faut jamais dire jamais avant kotala likambu. Même chose avec faire rigola mutalobaki parce que nani soki gouverne gola lobaki nzoto na ngai maloba ya feri. Alobaki soki Fali abeti stade akotika kolobela musique. Mais malheureusement azako continuer parce que baza tellement donc kozomo na côté Kofi côté feri bango ba musicien lokola ye ba communicateur baza ko parier échec ya Kofi ya Fali Poupa pardon ba parier et puis Fali a fait mieux, il a surpris bango parce que balobaki ya kobeta te eza fake news ba gaulois mais Fali a beti ba nani oyo ya quartier la te ba yebaki ke Fali akobeta mais kobeta ne kozala ba obi akobeta libandi ya Zidane mais sikanga naza kotuna entre bango mibale nani mutu abeti place ya 35 000 personnes ndenge toyoki et pas journal belge eza presse belge eza journal était eza presse belge bazolobela place ya 35 000 Kofi abeti akosi batu entre 5 et 10 000 donc baza pli à 5 000 baleki 10 000 était katikati wana donc ezalaki toloba un tiers ya salle un tiers ya stade nde bayaki un tiers sika côté Fali Poupa toko loba nini yepe abetaki demi terrain ou bien atondisaki. Alors Papa Rose nde il faut ya koloba na biso nini nde etindaki aya kokosa batu na nombre à 35 000 et puis depuis qu'il alobaki Kofi nani Fali Poupa kobeta demi terrain kobeta libandi là no atikala jamais ko ya ko se contredire te parce que ba image tout monde pas ya Fali ezalaki en tout cas ba récite ba concert moko très réussi ezala ya les deux na les trois si kabino bande ko boza otala ngande boko pesa point de vue na bino makambo pa parole saza koloba est-ce qu'il y a kosi ou bien lobi vérité entre presse congolaise bazolobela 35 000 na presse belge bazolobela entre 5 et 10 000
qui a raison, nani a lobby vérité, nani a kosi moninga. Encore une fois, merci Nabino Batuboza pour soutenir, analyser avec Gilmas, ba émission naza ko sala isa ba 10 minutes na ebiki parce que contre état isa belé, mais en tout cas kala mingi tena ko se forcer na matisata na ba 20 minutes pour na détailler ba makambo belé oyo bino boza nango posa. En tout cas avec tout honneur, avec tout le respect, na koti kabino bota la émission, bo pesa ba point de vue na bino na commentaire. En tout cas, si vous sepeli nango bo senate ko tia ba j'aime, bo tia ba partage na bino, bo s'abonner sur na bo s'abonner et puis ba communiquer ni ba ni ba point de vue na bino na commentaire, vous allez pas important parce que e ko permettre nga pe na yekola makambo bino boza nango na mutu. Ngam tu na bino Gilmas, à plus.